Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyonso partout oyo bozwami tina mono te bienvenue na magazine na bino oyo bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Constat moko esalami na Kinshasa soki deux personnes baza na problème to pe bazo soana ba utilisaka terme oyo na kolakisa yo soki olandeli problème wana eza likambo moko ya kobongisa à l'amiable mais basukaka tina commissariat ya la police bolanda. Kin et l'équipe partout quand une messali constat que mikolo na Kinshasa bandi ko perdre ba bonne habitude ezalaka na ngokala kala na ba venu tozalaka soki to moni papa moko akoni nzete quelque part ou soit nzete ya manga ou nzete ya avocat soki abuki ba avocat wana akokabulela tama dembuma et pas ya ba voisin na mais mikolo ezalaka lisusu te. Et en plus, na kala ezalaka soki bato ba disputer pona eloko moko ya mukie ba koluka ba sage o ya ba avenir ba vandisi bango bato wana ba bongisi dans l'amiable. Mais sikoyo ezalaka lisusu te likolo ya phénomène moko tokosuka na la police. Okomona deux personnes bazo disputer pona nyongo ya 3000 francs. Et moko na yebisi muninga na tokosuka na la police. Effectivement, arokende pe ko funde na la police. Soki akangisi muninga et en plus et que ça la mutuane sengo na tanda muninga zo mona pasi yazo sepela nango. Ba misusu komona ba welelika ke lamba batandi na singa. Lokola ba voisin muyiba zara kuna soki elamba na ebungi akokende kama pa ba voisin onde kona bina moyibi ayibi yango. Donc ekobenda pe ba dispute ba kosuka pe kaka na la police. Misusu komona likola nyongo moko ya mukie mais ba ko dispute nango makasi tisuka kosuka na la police. En tout cas biso tozo conseiller bino ba habitude wana to ba comportement wana eza malamu te. Quel que soit niveau eloko boza nango quel que soit dispute ndenge nini boza nango bolko bo arranger dans l'amiable parce que na la police kuna eza karaté pona ko traiter ba problème na mike mais na la police eza pona ko traiter ba problème pe ya minene ba problème ya mike wana bolko bo arranger dans l'amiable et ko sala bien Kin et l'équipe partout. KNB esali constant moko na Kinshasa ba jeune fille mingi bakomi kozala enceinte facilement po bayebi ko calculer ba date ya ba règle na bango te. Kinshasa l'équipe partout de l'eau magazine na bino ekitaki kosola mpe na bana basi ya Kinshasa kotuna bango soki bayebaka ko calculer ba date ya ba cycle na bango po mingi bayebaka ko calculer ba date na bango te voilà pourquoi bazobota mingi pe makamba minene zo sala ko mona jeune fille to maman mukolo voire même pour la consultation pas un médecin ou gynécologue à retour na ba dernière date ya ba règle na ezaki quand akoyeba na été pour landa ndenge ba ko ce qui moi c'est que REC a décret les 15 l'intervention laquelle les 15 on attend un cycle na tant so ça ya 14 jours tant so ya 15 jours ce qui c'est les 15 4 premiers jours na mon règle na bando compter les 15 les 16, les 17, les 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wana so na lingi muna zwazeni. So na tangi les 15, les 16, 17, 18, 19, 20. Ba période wana eza ba période moi ça ko zwazeni te. So na bandi les 11 on ba période à moi ça aux azim na meko ça be formé na kina ba hôpital ba la sinde mususu na vani pe na grande sœur na ndé mususu donc c'est compliqué ngai mama za pa même na temps lem so bimaka ne tongo akeko teka asisi oteka na 15h a continuer na bar akia meline masanga ya kalem sous 23h aza pa même na temps ko contrôler banane ya basi aza na tante ya retourna mwana ya oregaki na date nini esilaki na mwa nini sikre na yo eza ndenge nini mama aza na temps wana yango moni mwana kozala na 15 ans ana zemi aza na 14 ans ana zemi
mais bana mikolo batangi belé par rapport na génération na biso omona mwana licencié a gradué mena mutu aibeloti bolandi avis ya bakino ndenge balobi biso na kaya nyoto koyebisa vraiment na bana basi pour ça l'effort ya koyeba calculer ba cycle na bino pour ko éviter ba naissance non désirable soko Monique ozana muta ko expliquer yo te oluki soit grande sœur na yo moko anda ko expliquer soko Monique explication pe ya grande sœur ezokende malamu te c'est mis au coma na hôpital kokuta na soit na gynécologue to na ba femme oyo babotisaka bana ba expliquer comment calculer ba cycle na yo et ça très important pour na mwana mwasi ayeba ko calculer ba cycle na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Jean-Jacques Ikuku a expliqué comment bana basi bakoki ko calculer ba dette et ba règle na bango. Mais pour na biso question ezalaki pour na makambo basi bazozwa bayebi ba cycle na bango te. Na mukuse pour topesa bango mo information mo clair ba cycle ya mwasi eza na cycle normal o ezalaka ya 28 jours. Ce qui est l'équipe 28 jours, le cycle est comme long. Ce qui est allé en deçà, il y a 28 jours, le cycle court. Pour nous calculer, on a un cycle normal, il y a 28 jours. Ce qui moi si, il y a un cycle à 28 jours, à cause de 14e jour, il y a une ovulation et salema. C'est-à-dire que il y a et qu'on meli et qu'on dit et l'eau mobile peut former moana. Et que ça, na 14e jour, et puis wana. Si ko bakoyebi sa mwana moi soka komi na 14e jour, à compter 4 jours avant date wana, na 4 jours koleka date wana, intervalle wana, ya ko sangisa nzoto na mwana mobilité. Soka me ko sangisa nzoto na période wana ko joazemi. To wicho laksa dessin moko boye, ya ba phase mibale to lobi phase folliculaire na phase lutéale. Soki mutu na ba phase wana mibale phase oya C folliculaire mutu ezalaka modifier mais lutéal nango ezalaka modifier te phase folliculaire wana ko modifier na cycle court donc soki mutu moko za na cycle à 30 jours tout le monde il y a 28 jours to lobi 14e de pic mais soka komi na 30 jours et poussé phase oya C et komata et komi na 16e jour nyonso bazali basi ya mayele il faut un thermomètre na yena ndako abandaka kozwaka température na ye na se ya basi na se ya basi tanga zozwa température akosala constat moko température ekozalaka normal mais soka moni température ne komi komata nda komi na période na ye ya pic ovulation na moment wana soki bandi komata sala keba kokende pa mwana mobali te soka bengi yo okosata na ndako lobi non na ke wenze mama tindi ngai akobana neti le premier jour à régler deuxième jour à régler 3e jour à régler, 4e jour à régler. Wana ba période ba régler nezo salema. Asali 4 jours moyenne, ya ba tout normal ça 4 jours. Siko bandi ko compter na premier jour wana. Ti na 14e jour. So comme na 14e jour, nde pic ya ovulation na yo, o liki na yo wana eteli. Soki o kutane na mwana mobali ozuizemi. 14e jour aux usines. Si ko to longola ka 4 jours avant na 4 jours après. Soko longo na 14e jour longoli 4 jours et ko sala au 10e jour, n'est-ce pas? Soko longoli pe au bakisi na 14 pe sur 18 jours. Entre 10e na 18e jour okoyi ko sangisa nzoto na mwana mobali te. Na ba couple mingi soki mwasi azana mbongo et que mobile na azana eloko te tu remarques que na belle famille mingi ba respectaka lisusu mobile wana te bolanda ba détail na élément l'équipe partout magazine KNB to sali constat moko que la plupart ya ba couple o baba na que mwasi azana mbongo mingi koleka mobile ba famille ya mwasi wana ba mingi ba respectaka mobile ya ndeko na bango te yango lelo to kiti sur terrain pona ko solana ba kino ba bisabiso ndenge nini bazwara likambo ngo mi famille botika biloba loba moi sambala tamba banda vina bango banda foyer na bango bino bozalate ya likambo ke mtema nde mutekutani na mobile na quelque chose mbala za na mbonga za na passe ba pesa siko exemple kwa ke mobile nde mutana mbongo siko ebele est-ce que famille wana ba boya mobile wana to ba boya ete
Teko ça c'est kabula biso te pe ba lo ba pour moi samba tan balinga na famille zalate bolingo zaka te ke mbongo nde fombala za na mbongo ebele to moi ça za na mbongo ebele te ya likambo ya motema ya likambo bolingo moi samba balinga na famille ba kokota makambo wana te alors zaka ozana valeur te na famille na ndeni ngane mnali mobali quelque chose mobala za na valeur te ngam na lingie na passe na bisengo to kofana na ye bozwina ngana bozwina za yanga peza ya ye famille batika biloba loba place to bandaki bazaki te. Ils en ont un problème, ils ont bien, mais il y a une famille nayo et aussi mbate. Mais tant que biso africain, et comme à passer, ceux qui mobile ont la possibilité, te moi si aleki na possibilité. Mobile a zalakali susu na place na été, puisque mobile a toujours mettre là-bas en andako, quel que soit, faut à mobile. Alors tant que possibilité zate et comme à passer, yango mon attend ce que non famille. Izolo bakeno tamsuna ndako na tokoyate peut-être tokoyate tokoyate pona nini ndeko na biso azana pouvoir te puisque mbongo za pouvoir mais liba les a des personnes pona nga vraiment état que mutu état que mobali donc il faut na bala toujours moi si oyo que non na moni na rozana autorité de vaille bolandi ndenge bakina balobi na micro ya KNB alors biso tokolobaka que bolingo eza deux personnes de temps bango mibale balingani inutile bino boya botia maloba parce que ceux qui mobali pas aki na mbongo ebele na limite que famille ya mwasi ba ko manquer mobali na ndenge ba makaka ceux qui mobali azana mbongo te et que mwasi azana mbongo ebele yango makamba bolingo batu en tout cas to kotaka te Kinshasa et l'équipe partout. KNB esolaki na ba homme marié oyo basi na bango basalaka mpona koyeba soki bamite mwasi na ye na voyage moko ya durée quelconque réaction na ye ekozala ndenge nini. L'équipe partout lelo tokiti sur na terrain mpona koluka bapapa kosola na bango bayebisa biso soki eza que papa na maman na kati ya couple basalaka et que bamite maman ailleurs à l'intérieur to à l'extérieur ya mboka papa ko concevoir likambo wana ndenge nini basi baza makambo ebele les sous oza motema le motiki akende Lubumbashi mais aza mwasi aza faible donc ça commence comme mutu ba déranger ba chef na mwa nani a olinga na ye zomona donc le quoi de ça comprendre donc jamais nga na ko olinga yango na ko ligate akende bazoke musa po affaire ça mais na intérieur que parce que atiko ba charge sur yanda bana surtout c'est-à-dire yo okomi yo moko tata yo moko mama on se trouve na ménage bana ba classe la bango tana ba charge tout ça na kati ndako na bali mwasi na nga po naza na ndako na bana nga bon comme Zamba asalisi to boti bana ye asali nga na sali moto penza Nzambe asali na mokili eze mobali po asala po alesa mwasi na bana na ndako ezete ke mwasi akende kosala alesa ko mobali sa makate mwasi soki ba miteye nga mobali na tike na bana ekotinda nga na sala na ba mwasi mosusu na te na ndako kuna esika ke est-ce que akokozwa mibali mosusu te nga epai na tikali ata na se mariage na mwasi na nga ekotinda nga un jour nasala nini nabima libanda ba nini mwasi akei nga na bana est-ce que nakoki bala bana nga na ndako nana akolesa nga na ndako kolamba bana bakolamba bien kola ponge kozaka bana nga nala na bango ponge bien mwasi basali poala na mobali na ndako mwasi na nga na kokondi mateke akende si c'est comme ça ngai na mwasi na nga tokende bolandi wana ndenge ba papa bapesi ba point de vue na bango biso na KNB tokolobaka ka na couple le qui confiance ezate maman ceux qui oyebi pe que olingo voyager ba mito quelque part à l'intérieur ou à l'extérieur ya mboka pona musala moko boyo salaka c'est mieux organisé ndako na bien au salon de façon que papa a la bien tâche ménagère et déranger été ce qui peut monique mission wana to mutation wana et ko créer problème na couple na yo c'est mieux au sala choix entre musala to libala Kinshasa et l'équipe partout. Bishop Joseph Kimbalanga ya cité évangélique Rehoboth a expliqué le rôle du conseiller spirituel dans la vie amour. C'est l'équipe partout, le magazine KNB, tu es kokutana na Bishop Joseph Kimbalanga pour expliquer biso rôle du conseiller spirituel. Rôle du conseiller spirituel
Ici, dans le cadre spirituel, il y a Makambu Nzambe, Tomenga Rango, conseiller spiritualité, Tomenga Kaye, Mobate Limpate. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est le berger et il a les mêmes attributs d'un conseiller spirituel. Parce qu'on ne peut pas amener les termes qui ne sont pas appropriés côté Angona Makambu ya sacerdoce. Dans sacerdoce, Tomenga Kaye, conseiller spirituel, Tomenga Kaye, berger, Mobate Limpate, c'est lui qui a le rôle de gérer les brebis, ceux qui conseillent, au PCA conseil, pour que atambola malamu na nzela na ye ya bondimi. Problème awa, surtout ici chez nous, on a un pasteur na ye, à l'église quelque part, mais entre-temps, il fait avoir encore un autre conseil spirituel, tant que en bilan, de temps en temps dans les maisons, disant que j'ai vu une prophétie, je vais t'orienter ceci, cela. Celui-là n'est pas approprié. La Bible ne nous signale pas qu'il y a des gens en bilan qui doivent passer chez vous. Mais un homme de Dieu, vous devez le trouver dans le temple. À l'époque de la Bible, chaque communauté, chaque peuple avait un lieu où il devait aller adorer. Et c'est là où étaient logés les sacrificateurs. Et chaque fois, tant et c'est lui que l'Éternel a établi pour qu'il reçoive même les offrandes, même les actions de grâce, même les dîmes. Voilà. En tout cas, c'est important. Ce n'est pas un homme charnel, ce n'est pas un homme du monde, avec un salaire donné. Non, c'est un serviteur de Dieu, c'est un berger qui doit être là au service du peuple de Dieu pour le conduire. Ça ne se comprend pas. Un enfant, église Nangai, a 8 postes, a un conseil spirituel ailleurs. Est-ce que Babylone est un papa n'a eu à mon conseil spirituel n'a eu. Bolandi ndenge Bishop Joseph Kimbalanga asoli na micro ya KNB pona kotalisa biso rôle ya conseiller spirituel pe choix nini oyo mutu akoki kosala pona apona conseiller spirituel. Kinshasa et l'équipe partout. Jamais errata rubrique nabino oyo bozela kanabanda ku partout oyo bozali tina monde entier selfie kanga photo buka kingo seka muke tinda ba photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo rien à dire. Wenge BCBG ya papa chéri Binada Malom qui a milo dans Coco ezali orchestre munene ya mboka na biso. Mais constamment to sali ba musicien mingi oyo balonga kuna ba émerger kate yango lelo KNB esaleli bino liste ya ba musicien oyo balonga kuna. Après Kokabwana ya Wenge musique à 4x4 tout terrain na 1997 JB Mpiana, Blaise Boula, Alain Makaba basala ki Wenge BCVG. Mais après Bakabwana ki lisusu bango Bakabwana ki na JB Mpiana atikala ki le seul maître à bord ya bateau ya Wenge BCBG. Mais après, tous autres constaté de part et belé au sang ya Wenge BCBG avec une particularité selon laquelle le musicien qui quitte le groupe du Souverain Premier ont du mal à réussir ma carrière na bango, même pour ceux qui ont été brillants auprès de JB Mpiana, notamment Passion Kusangila, un des meilleurs accompagnateurs ya Clan Wenge. Alongwa qui a kenda qui peut Wenge musique à maison mère Oyawe Ranson et puis après a commencé ça la musique gospel et le on n'en parle plus de lui. Emile Alias chanteur ténoriste yepetan alongwa qui Wenge BCBG a sala qui album naie et puis après awana Kinshasa to ebité ce qui beta wapi mais peut-être beta pe à l'étranger. Si Maël kende sous na groupe Wenge musique à maison mère groupe cher Yawe Ranson et si que le lot est baraté ce qui a kenda parce que ba nouvelle na épée zate. Album ya Emile Alias kombo nango ezalaki Constat. Mbokali ya Burkina Faso, plus grand guitariste, l'un des guitaristes talentueux, il y a Clan Wenge. Oyo azalaka pe na ba orchestre mususu et belé après ayaki kozala susu na orchestre ya papa chéri JB Mpiana, Wenge musique à BCBG. Après à Longwe lisusu ayeko kende na Wenge musique à maison mère ya Werason, après à zongi lisusu BCBG abeti album ya Anti-Terror, bake voyage ya Londres à Tikala kuna tilelo. Théo Bidance, clavériste et arrangeur, yepe azala na Wenge musique à BCBG lokola
baninga na ye mususu ameka kokende pe wenge musique à maison mère na quartier latin mais simbate et puis lelo toyokaka ye pe lisusu te alimora lokwa mulinga ya cigarette titina al cap cadre yepe azalaki na wenge BCBG ya JB Mpiana alongwa kenda pe ko passer quelque temps na quartier latin et pas à Kofi Olomide et puis après à salari pe orchestre na ye a même pe mo ba musicien et puis lelo a disparaîtra. Et album ya Titina Al Capone kombo nango ezalaki affaire à suivre. PPU concept oyo JB Mpiana a créé qui ezalaki pépinière ya BCBG cours de grand bango nyonso wana depuis balongwa ata moko te asala eloko esimba. Alain Pela a fan de belé tels que Mirage Supersonique na ba miel de son oyo azalelo na groupe Wenge Musique à Maison Mère. Bikou Lebrun, après sorti à album Anti-Terreau, yepe atiaka nzembo na ye moko kaka na kati ya album wana. Ti lelo pe alongwa toyebi pe place à kenda te. Toutou Kaluji, l'homme qui a donné l'identité na musique congolaise avec le son ndombolo, oyo et comme lelo référence ya musique congolaise. Après album na ye akomaki ko évoluer na musique gospel. Kasi lelo lisusu ndenge to loba boye abongwani azonyoli lisusu ko yemba ba musique na ye ya kala. Bogis Bompema le parolier après départ na ye na BCBG abimisaki pe album na ye mais facteur chance bomaki yango nde salaki ke e betate. Dino Equalizer El Caporedi chanteur pekara ya Wenge BCBG a se démarqué d'abord na vocal na ye ya liboso na nzembo ya Zadio Kongolo. Et puis na nzembo na ye mususu ya Chéri enlevé. Siko pe abimisi album na ye commandant de bord o eza sur le marché bo consommer yango. Chez Ngenge Ibuba un très bon chanteur yepe azalaka pe na BCBG kasiti lelo depuis à longwa nanu abimisi album te yango ba kino bazo zela vraiment pour pas juger yepe parce que na BCBG azaki koyemba bien mais lelo tozo zela pe soka ko sala kaka même chose na orchestre na ye. Yango lelo tolingaki to tangela bino quelques noms ya ba musiciens o bazala na Wenge BCBG nde intéressé ki kanbe mbala sima pe to luka bango moko to solana bango ba yebisa biso pourquoi est-ce que ba musiciens oyo ba wuta et pas ya papa chéri soki ba longwe bazalaka na succès te ba évoluaka te lokola ba musiciens ya ba orchestre mususu Kishasa et l'équipe partout. Merci na confiance pe fidélité o bozo continuer ko pesa na magazine o Alexa Kabino ba réalité nyoso elekaka na Kinshasa ya mkwalelo e komi na suka botika na malamu na mabota na bino kasi bobosa na teke Kinshasa et l'équipe partout.